Muta olianga bana. Ti bana ba kufesa ye. Tangu ya soit voyager car. Moi na tika kufa si. Ce cas ya voyager, moi na tika kufa. Si on na mito na olia bana. Est-ce qu'il n'a pas stocké mingana yo, na pas stocké mingana yo? Tout le monde talanga le bana ngati. Famille batali ke. Moi na elboso akufeka na maladie, mon 2 semaines, 1 semaine moi na kufi. Likambana ba kufa mamo yebi yangote. Yimta cause ya bana mbale ba kufi. Isaïe. Est-ce que na koloba vérité? Yaone na ngo bezo. Vérité ni nyango. Maman Fatou. Na koki ko kufa yi. Na ba problème na mutu te na ko kufa pe na ba problème te na za. Nzambe oyo sambela alimbisa ngai. Oyeba ke otanga wa. Na ina no se eloko moko. Bana mkoni. Kana bimisa oyo na za na mona motema. Olo bani. Sozo na bani. Na Bana ya Namibie Shalom Zamba fungoli nzela na kozala na bino na kati ya Windhoek pour le 20 février na 16h pour la conférence à délivrance ba problème nyonso tout oyo etungisaka bino beza ba problème à blocage ba problème à limitation ba problème bana bazoko lobate ba autiste ba problème nyonso tout boya nango epa na Nzambe nde bokobika na kozala ngai moko te na kozala na pasteur Gédéon boya ebele to kozala na Windhoek le 20 février na 16h bozanga nazozela bino na moto naleki na église ebele nazwaki kimia te oyo nayi kozwa awa pe nazwi kimia na kati na motema na nga église ya te kaka okende okweya to batsoyoka loboko obanda kosanza te naleki donc kimia pene ya Yesu Masihi ekoti kati na motema na ngai nazwi pena délivrance kati na vie na ngai pasi ya mokongo nazalaki nango elongwe kotelemi ezalaki pasi makolo pasi me nakomi awa natelemi tout droit nazoka susu pasi te nayaki na mwana miso azomona bien te linete me mwana akomi awa bafula kati na miso na ye esili alobi akomi koyoka bien me naleki na baeglise ebele nyonso to wana esalamaki te me naye na kati na ozana pa prophète Moïse nazwi lobiko na ngai te nyonso alobi ndenge eza correct mpe mozindo na nyonso nayoki eza mpenza net na makambo ezoleka pa nanga apena na kimia apena na Yesu kati na soki bolandi ye bozwa lobiko pi bozwa délivrance na suki wana. Merci papa. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokaki ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi Nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Namibie nazoya bandeko ya Botswana bandeko Angola boya to sangana na kati ya Namibie le 20 février Nzamba kopambola bino. Oh mon Dieu, ma famille dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous.
Et tu peux à 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango côté la kebo kabwana. Et là, on dit yo senga biso ah tout ça la nuit pour la tout c'est nous retenu. Mbote balanino subona na biso na kati ya chaîne na biso pe émission malamu SPC bino izali émission ya Bravo Jésus précisément na chaîne na biso chez télévision nzamba pa mola bandeko ebele obona na biso et puis nzamba pa mola notre président Cheikh Mukadi. En tout cas merci pour na musala malamu o tozoko ba na yo pe o ozoko ba ko sala kape ozozanga te ko s'y prendre batou pour na ba innovation et puis makambo ebele. Merci encore une fois pe na chaîne na biso chez télévision o abtozana TNT, na Bible TNT, na monde de moi comme na prophète Eric 482 toluki 0 chaîne non. Yo quota na recherche automatique. Quota na automatique okomona chebiso télévision ezali na TNT toza wana. Parce que moi ezo ki makaba biso bazo na 53, biso na 82, biso bazo pe na 187. Quota recherche au monango ezali. En tout cas, Ezali, au Monango, Zama Pamola Bandekobele, merci encore une fois à notre DT, merci à DT Denis Mosolo, merci à notre cordon, et Liliachi, merci encore une fois à papa Zara Nassima Caméra, et je ma concert que j'aime beaucoup, na Combo et Mama Wechi. Bandekonyo so baninga kabiso, bandekonyo so bapesa biso conseil, bandekonyo so baninga ko apporter ba correction pour que avancement musala nzambe to pesi no. Merci vraiment ebele, Zama Pamola bino, comme ebele. Ce bon moment biso to fandia c'est que il y a toujours des problèmes. Tu découvres que tu as un problème na kata chaîne abiso. Mbote papa. Mbote pasta. Boni. Pesa monke. Kolela ngo tika ngote mo mbala ya papa mbala ozolela la pourquoi? Papa. Naza so net na olela bo to sa émission de pour to tuna kio oleka. Obédien oui oleka. Ça la fort. Siko bo dans le. No to tika na to kata na biso émission. C'est inutile dans la monnaie. C'est papa. L'homme. Ça vraiment la Toko prier non d'abord. D'accord. Zamba makoki na nyos. To pression merci. Kimia et pas ya papa. Écoute. Pour tout l'exaya, musalo na kimia na yo na combat que Jésus-Christ par la foi. Amen. Amen. C'est quoi rôle banayo? Merci papa. En tout cas, ça vraiment moko on a la rabino. On a la vraiment ben émission au bosalaka. Papa na passe. Na passe na choc et na ça humilié niveau ya famille na niveau famille madame Oangai. Papa nga za ingénieur. Na vraiment souvent té na kisasa. Abima vraiment tu na ko monter bantenne li banda vraiment. En tout cas père bana Oanga mi balé. Madame Oanga na bala officiellement. En papa comment bana Oanga na boti mi balé bana Oyangai na madame Oyangai est-ce que papa Oya boti bana Oyaye ko linga vraiment à sacrifier bana Oyaye soit disant la mbongo. Papa n'a pas si. S'il te plaît. Na osenga bosunga ngai, na osenga bosunga ngai. Na ça humilié jusqu'à la famille Oyanga, même la famille à madame Oyangai. Kengana ko sacrifier bana Oyangai soit disant pour na mbongo. To pour na ko monter ba antenne. Ko sacrifier bana Oyangai. Pasta. Papa ça humilié. OK. C'est-à-dire yango ya kia to mekape ko aider yo papa. Papa na osenga lisuni na bino. Na osenga lisuni na bino vraiment. Parce que na ndaka bino souvent partout na salaka vraiment. Est-ce que OK, merci beaucoup papa. Merci. Na moni stozo de ata on solano déjà na bureau. C'est inutile à retourner ma question. Ebele. Merci. Bandeko. Tu sois là papa na bureau. Il a un grand problème.
Rome ezali ki ya bala ki mwasi na ye. Aboti bana misato. E bana mibale bakufi. Bana bala nani landani. Et créer mbutu na famille babi ke yelo kaza ingénieur au tchaba antenne. C'est que kopana zongo na sima. Ya kolekisa bana na ye po akomwa komilelo. Nana tuna bato. Mutu nyonso na vie soit réussir kaka. Ya kisi. Je peux muta réussir na vie. Liwe koti na kati anda kozare mtalekisi bato. Akokite nenga zabwe azab ngumuna kama mutu. Neto ya mbaba tu jeli abi mambo jeli ezate. Yekute mamwana jeli taliete. Azana besoin to pesa une solution le plus vite possible pour sinon te mutako kufa. Papa na suite okemba na mwasi na ngai. Na kembi na mwasi kwa ngai na tango pasi to souffrir na mwasi. Na zo la versi na ndoko batoli ndoko banzanza. Et le oyo nzamba zwi mwa terre otala pasi ne pas na ngai. On a zwi na isa bana na 2 mois mona mwa ko swaki ya mibala ke. Non zo tango le bana on tango ya bisengo na zwi tango le bana o ngai. Na tango pasi na zwi tango yo sacrifier bana na ngate. Na tango le mwa muke o ngana zwi na sacrifier bana. No sacrifier bango koma. No sacrifier bango koma. Na zaka nikimanga na mwasi na ngai. Na chauffeur o ya kumba biso. Sacrifier bana ngai. Non, ça va, merci. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, ok. D'accord, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, papa, merci. Sois calme. Moi, papa, il se plaindre. Là, maintenant, maman va place au monde. Bisosko to benga nzambe na nzambe na kitapo asema ton na sport publicité pe na simana to zoma obengela ngai afana modi vi na ye ala mo tena kata kama tedi misai sukoni. Napesi bino mbote. Merci Nanenge Bondi Makape, bon pesa biso confiance à travers cette chaîne chez Biso Télévision. Toye pa inabino kosenga lisungi na moto nyonso ya bonne foi. To mena to bongisa o ezali plateau na biso. Ezana ebele o basungama na nzela ya émission oyo. Ozali na Ibaya, ndeko ozana cité. Ozana saka ciment, ozali na tol, matrier, to pe ozana chevron. Ozana couleur, ozali na triplex, ozali na groupe électrogène parce que to ozana problème à courant. Muta saka malamu akoba kosala malamu. Parce que l'état favorable est au Pambola. Tolingi pe ezala propre na cadre ya lisungi oyo kozala nango pe ko apporter na kati ya chaîne oyo nzambe ya lola akozanga te ko pambola. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu baluka yo na bajeune priere bakutana na yo obengela ngai afana modi vi na ye ala mo tena kata kama tedi misai sukoni. Merci bandeko toto na sport zamba pamba bandeko nyoso ba mte malamu oyo basungaka musale kene liboso
en tout cas bosunga vraiment et nzambe kozanga te ko pambola bino nena martelé problème moko mwa muke avant que to yamba ndeko bato oyo basengaka biso papa suite non c'est-à-dire quoi tant yamba baka mususu to traitango awa so moni bato bazongi seke balingi bango mboko bazonga so moni suite ezate c'est-à-dire ne bakewana baboyi parce que mona elo mususu ne papa eboy muta eboy est-ce que nana olinga zonga susu je crois en tout cas bolimbisa biso à des fois papa au quartier mission pourquoi réalité sur le terrain dans nous moment arabiso il y a des choses très différentes bo tenir sur regarder mais bo comprendre déjà les solo ne bandaki boy au suki boy et aux arabes so moni suite ça dit biso to sala rasu effort ya kozonga na famille wana des fois to tchaka pe ba mettre avocat na biso en jeu ou sala mangamu yo moko so okei à des fois bato gutela mambo so ebele ba biso so to rattraper accident mutu pa na okani lona nzela to zo pe ba mbatala bato mususu ka bato to yambaki awa vous voyez quand même to na mo musala na donc oyo to nge quand même to marteler si oyango pour que bon me rappeler koyeba qu'est-ce que loni eleka kati na biso zama pambola bino merci na sito pour comprendre les musala ngisala maka papa kombo na tuna kité mamoko papa Christian. Voilà, papa Christian. Papa Christian. Donc, vous avez besoin. Chauffeur, il faut compter. Beaucoup de personnes chauffeurs là rapidement. Parce que le rôle là, il va être mon maman. Peut-être qu'il va être le comoko. Pour découvrir et pas naïf. Bon, papa. Bon, ça va? Ça va bien. Ok, merci beaucoup. Ça place au phare. Merci. El bosso d'abord limbisa biso. Biso to jouer à pied levé. Je crois qu'il n'a pas trop dans yo. Mais quand même, au milieu mingi na papa Christian. Oui, au milieu makasi na papa. Yeah. Makasi. Au milieu makasi. Problème ça s'est passé dans ndako ne. Oza comprendre ngo. Bon, tu ebeka que toti papa na maman ba to perdre bana mibale. Famille ya mama baya ozwa mama na mwana moko atikala kina mitu mama tana hapana bango. C'est pas na bango. Oui. Ndenge patron ya voyage ka au sablone ya ba o chaba so ba antenne. Yom to tikala na mama. D'abord limbisanga na mosala nzambe. Marche ya na mama. Yo to kumba mama. Ndio moni la mama. Bukenda ni wapi? Non, tokenda ba marché, ba supermarché, toki to sumi biloko to zongi. Mon a quitté l'église, mon a quitté na musala. Ici. Oui. Non, mais moi t'es quelque part moi t'es beaucoup ta. Non, mais quelque part t'es qu'il y a ma bé, ngapi na me place moi ma bé non. Non, t'es. Non, t'es. Ozo rassuré. Oui. Ce papa est autant mon appel papa, ne autant mon lelo. Na papa. Oui, et moi to marcher à peine na papa. De boy, tu ne boy lelo. Oui, et moi to marcher à peine. Sondo mon amna papa ngo fandi pina, yo ngo fandi mo na boy. Elo ni so remarque même soit des fois limbisanga ototo yeba pour papa abike yefo ayeba. Ko banga yete lo mo te mana besoin ba vérité moko o ide bisope. Ko tuna ngo kulote ma yo tuna ngo. Do tamona na papa so mon derrière moi liseke, moi lititi. Moi place mon bobo telemi ya koti na moi za maman na butu papa za biloko wana parce que na umena papa pour so yaki mutu ya biloko wana na mona ngo mais ngai vraiment en tout cas na koloba vérité ke musolo ke no papa na ndenge bato ba raisonner wana nga na yebi yango te papa pas za je wana petit beni ndenge yo bila ni ba raisonner OK donc c'est yo yebi ndenge ni bato ba raisonner parce que nga na umena papa na minute so na ko ba ke no soki totali bien na koza kwa mwana na kati ya ndako wana deja na da mwana na kati ya ndako wana bana mibale bakufi famille ya mama bazoloba bien ke no te papa ninga voyageaka akino tia ba antenne c'est que yende mutu asali ke alekisi bana mais nga na yebi ke papa na vie wana ti bango bazo raisonner wana papa azana biloko wana ti papa azana ba je wana te parce que akuru jamais bano ye moko boti na mukongo oyo ba misa mukongo ne moko akino sacrifier bango eko simba na yebi papa la ba ja ba kisi wana vraiment. OK. Yo aussi samsa erne. Na si samsa nanga
17h 18h nazongi ndako. Ozongi ndako. Mokolo mote mama sa biso ke non nde oza bolelo folala awa tokeno keke pa na butu na mama biso eloko wana te. Eza mokolo mote mama ebisa te. Mama pe tilo mama pe ayebi te kokumba voiture. Mama oh mama ayebi ke na kumbaka te ye moko boye te mama ye moko na ayebi okumba te ayebi te Papa Christian chauffeur no ye totuni ayebi te obi pe ozobenga madame na yo bazoyamba pete yoli pe batia azoyamba nga te bakolo na ye pe ayo pe balingi ekota pe na même kuna donc bazolinga présence nanga bazolinga même concentrer yango te le monsieur oyo a question na umeli na ye vraiment batambola ye na travailler na ye nayebi te aza mie placé ya koexplike oyo nyonso tu papa nakembi na foye na nga e mwana ngai misato nazoyebi biso sikoyo donc aza maladi nayebi te papa comment est-ce que foye na nga nyonso ekende kosila boyi na likambo nayebeli même pa motu na makolo ya ngai ntango evoyageaka otikaka chauffeur na madame na bana c'est fini kaka ye na madame na ngai na bana na ngai mosusu te akoma nazwaka nini chauffeur na ngai akoma ndeko wa ngai ok d'accord merci beaucoup quand même merci c'est sur la réception banobenga déjà madame ça commis madame nous a commis déjà s'il vous plaît nous un peu moi kimia tout ça là qui en haut biso temine comment tout ça là na biso je crois madame ça commis oui ok d'accord merci beaucoup parce que là c'est déjà micro merci beaucoup s'il vous plaît nayebi que héros famille c'est pas moi problème parce que ça a bongo yo attaque un homme tu dois toujours un grand cœur te ba qu'est-ce que résolution to kozo et puis to repesa nayebi que nzambe azana makambo nyonso yemo azana maboko beaucoup ok ba c'est biso si si à côté rapidement alors bo aider biso madame bonsoir madame yakana mama yak mama yakanga suki ye akanga suki yango nani ye ndi nani kasi papa obengi nga pona okanga suki ye akanga suki azotu na yango nani ozoba ye wana bozo mo etena la samsapi ye akanga suki ye yango aza nani aza mutu mama mutu olianga bana ti bana ba okufesa ye yango nani nenenga na yeba yango aza noko aza leki aza nani aza leki na yo noko bana na yo mobali na nga olobi mobali na yo mama yakana zona place te papa s'il vous plaît en plus na ba caméra bozo bobenga bo exposer nga tonde madame te papa madame asepel te eloko asepel soit bolonga ba caméra madame te nali koyo kote madame nali koyo kote madame nali koyo kote pona osenga pardon a plus ba kosinga kuna ka eza ko kanga suki so na yeba ibona ngana yete so na yeba ibona ngana yete na lingi kute na lingi te papa na lingi ku koyo kote mama ko jeni bo salinga na yo da chauffeur bo senga jeni mama bo senga jeni na mama s'il vous plaît te papa sepelte ok merci na sepelte atamuke na sepelte lo bo sali biso to sali mabe limbisa kasi biso yo zona place of femme kasi pardon di kamno so ba arrangeaka te papa malambo longa ta ba caméra ok d'accord enfin ba bolka mo bokata ba caméra papa que je fanda s'il vous plaît madame zona place of femme s'il vous plaît maman pardon vraiment la bonne Jésus la place of femme mama okangi longi boye mama na te papa beaucoup sangisa na ite ba sangisa no ite pourquoi nga bo bengi nga mama msusu na yokuta mama msusu pa please bo tenga ba caméra bo oyo zo bo expose nga tonde oyo sani mama bolimbisi je crois bato bafandi a epa na yo baza ba étranger te oyebi bango très bien
Tant qu'on biki. Nga kati ko ngolo ba ke ex. Mobile nanga. Donc jusqu'à présent, c'est ton mari. So bagata mobile nanga ya kala inglés abi mobile nanga c'est-à-dire o porter bolingo na ye a motema na yo. Donc il peut yo ebipé ça chauffer. Problème ezani maman côté ya zo lianga ban o mezani. Papa tina zabo. Na bota ba 4 na ba mi 7 na. Mi balé na baza sama bila ye ndokyo. Nda singa bana. Nando kisa mwana milito azobela. Aza maladi ye kaka. Anzima misana onzima te. Sikote loka sali bona sepe na ngote. Otoyebi ki osepelité. Maman, qu'est-ce qui montre que mambo yo lobi, lelo ni elaksa ke yende zana yimtali bana mibale utikana mwana mwana pazobela, elo ko nini? Bana bakufa ka so ya voyager. Tango ya so voyager ka. Mwana tika kufa nsi. So ka ya voyager mwana tika kufa. Siko nana mito nana olia ba. Nana o sacrifier ba. Donc voyager na yini nga sala ki un moment na kufi après un moment na kufi donc izaka ye. Botambola ki ne batamuki babaka botambola. Papa, allo ba vérité. Vous avez besoin de la vérité. Oui. Mais botambola on a papa batambola yena famille oye. Des baba akise ba. Akise ngai maman. Est-ce que ne pas stocker mingana yo na tato ke mingana yo? Tout le monde là ngana le bana ngati. Ne to ko pesa no sacrifice bana ngana linga mina souffre pour la ba. Les autres filles ngana pêcher les autres matabante no la ko na ko ina kufi pour la bana ngali. Ne ko sacrifice bana ngana mabana. Bon, en fait, avant tout, mais répète qu'on évolue. Aux yeux, on a moins na bouquet na famille. Et ça pour nini? Famille batali ke. Moi na elboso akufeka na maladie mon 2 semaines 1 semaine mon akufi. Ya mi balé peka maladie anaka isali ka isala ka 1 semaine 2 semaines akufi. Ba yo mona pe su o maladie bandi. Batali ba bi o. Bana mi balé ba kufika na maladie moko. Doto linga te o so sa nini akufa nde ba bisinga ba bi zonga po ba jamais ça pas mobile na yo. Ba jombo o yo nyoso akufa bana. E wute pas et ça t'es pas mobile non. Ah OK. Donc c'est que vous en avez bien moi ça ban mais quelqu'un pour moi le quoi moi refuge. OK pour mes athées. Papa Christian. Maman Fatou. Papa Dieu. Eza likambu. Eza ko tourner aux entours car on est tout famille. Na akise mututé. Mais na lobby. Est-ce que vous avez l'église au Sambela? Na Sambela, papa. Oui, baka Bible lo baka ba parents ba le manga ya ngai mais mina bana ndiza kobeba. Eza na Jérémie. Tona oyoka version na te. Na yoka. Oyoka ngo. Pourquoi ozo bimisa mutu mususu mais tandis que likambo ezaka izobaluka kaka na kati ya ndako na yo moko me oza koakize mobali na yo ke ye nde moto azali cause ya kokufa ya bana. Olobi yango bien likambo ezotourne ka na ndako. Na ndako nazala na mobali na ngai. Kasi ngo nolobi ke ye nde moto asacrifier bana te. OK, merci beaucoup. Na idée na iloko moko. Isaïe chapitre 59, premier verset. Le roi Sambela na lingito Sambela. Mais yani kamoko na oloba awa, je crois eko sapé ya ko aider biso. Bioka Bible lobi. Non, la main de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous a caché sa face et empêché de vous écouter plutôt. Car vos doigts ou vos mains sont souillures de sang et que vos doigts de crimes. Yoka, vos lèvres
préfère les mensonges et votre langue fait attendre l'iniquité. Il y a deux choses. La première chose, au lobby, mon konabino, ils ont mingi na mambo lokuta. Na kombo na Yesu. Zambo sambelaka. Ce makambo ozoloba na monoko na yo, eza vrai que ta cause ya koboma bana, eza mobali na yo. Verset nde okanga. Likamba na ba kufa mamo ebi yango te. Papo ya verset na totanga. Bible obi mboko na bino abengo ba crime. Crime c'est quoi? Un criminel c'est la personne qui est en train de tuer. Pe munoko et préféramment ko ba toujours les mensonges, les failles na kata munoko. C'est vrai. Yimta cause ya bano mbale ba kufi. Isaïe. C'est vrai. Ya solo. Papa chauffeur. Comment nous avons tout le monde problème par pamba? Hein? Na femme na bino je crois que nous ba kufa utikala yo mo na femme na bino. Olinga lelo potika tata na mama na yo. Ola ovenye bande ko. Ti. Olinga te. Olinga te. Okolo ba bisoli kamoko pa po ya bana de bazo kufa. Bebili kamote. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Vous avez besoin de sauter à la sambeli nzambe. Que otiki patron na ndako na pro zongi okufi. Pour ça na makila moko zo ganga. À cause à kombo na yo. Parce que il kambo zo le kanakata ndako. Yo na madame. Boye bien ngona mo sala nzambe puis je suis un prophète. Soki maman koloba te maintenant tala oza de ya mutu moko banga ba problème. Papa chauffeur. Oko j'irai na Bible yo. Pasteur. Oui. Est-ce qu'on a pas vérité? Il y en a non besoin. C'est possible. Merci beaucoup. Vérité non pasteur. Non. Hein? Papa. Vérité ni nyango. Maman Fatou. Na koki ko kufa yi. Na ba problème na mutu te na ko kufa pe na ba problème te na za. Mama. Tu es solution. Ya nyonso. Fekte ebima. Parce que ngana ko kufa na problème moko boye te. Papa. Pasteur. Pardon. Nzambe oyo sambela alimbisa ngai. Oui, bah, que papa. Oui. Papa, pardon. Nabi ki na sali ma be na chubio mbe na sima mukongo. Na ina no c'est eloko moko. Nabi ki annoncement na nga ya problème o na ina annonce. Na malheureux ko yela. Et Bilo biso muta confessé, il est juste fidèle pour le pardonner. Concernant ce mot hier OK. Si yo kenda voyage. Si yo voyage na yo kenda. Si mandi to tikala na madame. Madame moi si na yo force nga na yeke bi. Pe apesa nga mbongo. Na kwesama. Pas le coûter. Maman Fatou. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, ça le chauffeur. Madame Koni ngano tobima. Madame Koni. Maman. Madame Koloni ngano tobima. Maman. Madame Koni. Kana bimisa ona zana ngona motema. Olo bani. Oh, papa, non, papa Christian. Papa Christian, s'il vous plaît. Boété, s'il vous plaît. Oui. Au monde maman Luka. Non. Maman Nani. Loba. Papa, tu obimaka, tu voyageaka. Tu kenda ba faire nao. Madame na yo, moi si na pardonna ngai na sima, to bimaka. Osalo kuta. Okosi. Moi si na yo, ana na teshi na mukongo te. Azani ni? Na teshi na mukongo na ete. Siko. Ana teshi na mukongo na ete. Mama Fatou. Siko yo olobi ke yem tazo boma soki bana. Soki nini azo boma soki bana. Maintenant. Papa.
ya pe faute na ngate ya faute na ngate ya va tananga ye nda vanti wana soit disant mobile ya nda papa bana ngo c'est pe soit disant asa soin nga yo ki pangai c'est pour cela pour ça bêtise bon habite ton otika moi otika ngandeni 3 jours na chata un mois ceux qui n'a pas place ceux qui n'ont pas terre nani non papa non papa Christian ozatala ngai papa Christian papa Christian non minyo ko makoto ko na bato na bota te na famille na nzoka na bota na nga papa Christian siko maman nani na mon hôtel ni obi soi-disant papa c'est-à-dire quoi bana nyonso tu ona botaka o bana ona oba kufi mibale na wa tikali moko obela bana chauffeur ngoye ba vérité mwana c'est maman ba oyo c'est ma gravité nango papa e bimi déjà ya bomba eso ezate tangu ya bimisi de ya bimisi na bomba ni tu sais on nini papa Christian papa kozala te kobeta mutu s'il vous plaît papa s'il vous plaît Mama Fatou papa n'habite na okona mais je suis non si mais donc botana chauffeur en tout cas bandi pour traiter mon aussi donc même mon chauffeur avec ton habité que bana wana bazaka bana na tama pambola biso obengela ngai afana mobi vi na ye ala mo sina kata tamu tebi musa sikoyo bana ya Namibi shalom zamba fungoli nzela na kozala na bino na kati ya Windhoek pendant le 20 février na 16h pour la conférence de délivrance ba problème nyonso tout oyo etungisaka bino beza ba problème à blocage ba problème à limitation ba problème bana bazoko lobate ba autiste ba problème nyonso tout boya nango epa na nzambe nde bokobika na kozala ngai moko te na kozala na pasteur Gédéon boya ebele to kozala na Windhoek le 20 février na 16h bozanga te nazozela bino na moto naleki na baeglise ebele nazwaki kimia te oyo naye kozwa awa mpe nazwi kimia na kati na motema na nga eglize ya te kaka okende okweya to batsoyoka loboko obanda kosanza te naleki donk kimia mpena ya yesu masihi ekoti kati na motema na ngai nazwi mpena délivrance kati na vie na ngai mpasi ya mokongo nazalaki nango elongwe kotelema ezalaki mpasi makolo mpasi me nakomi awa natelemi tout droit nazoka susu mpasi te nayaki na mwana miso azomona bien te linete me mwana akomi awa bafula kati na miso na ye esili alobi akomi koyoka bien me naleki na baeglize ebele nyonso to wana esalamaki te me naye na kati na ozana pa prophète Moïse nazwi lobiko na ngai te nyonso alobi ningi eza correct mpe mozindo na nyonso oyo nayoki eza mpenza net na makambo ezoleka pa nanga apena na kimia apena na yesu kati na ye soki bolandi ye bozwa lobiko mpe bozwa délivrance na soki wana merci papa shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba mpe mosala nabandaki kozwa te naluki badélivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodélivre ngai te alors ntango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai Namibi nazoya bandeko ya Botswana bandeko ya Angola boya tosangana na kati ya Namibi le 20 février nzambe akopambola bino
nanga ya Yesu, bolingo nanga ya Yesu, esika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na bajeune prière, bakutana na yo